Zakari Baba Baswe. Zakari Baba Baswe. Yo bundagana ya ilusi. Yo kakana ya ilusi. Yo kakana ya ilusi. Ogo bundagana ya ilusi. Yo Zakari Baba Baswe. Yo kakana ya ilusi. Ya ilusi beta ekanela e. Ya ilusi beta toro toro. Bacha munoko ubundana ya ilusi. Na ligne nanga te nazo comprendre pété na yebi nanga pété na lingi pe koyeba te pardon na bondeli bino na komba Yesu na koyebaka te na komonaka pété na kotalaka pété baboye nga na ye ko soutenir Ferré na ye na inauguration salami awa na Adidas Arena na kaboli batrak o bomoni oyo na salisaki po na soutien ya Ferré na kaboli yango awa na distribution na kati awa mindele bazalaki awa ba journaliste international bazaki awa na pesi bango po bayeba concert à Ferré ezali ta na sali yango na fingi musicien moko te na fingi Kofi te na fingi Fally te na fingi Héritier te. Donc ça veut dire que bino pe bato bo soutenir artiste munene ya mboka na biso lokola Fally soki pe bozo soutenir ya za na spectacle bo finga mutu te mais bo salela ye campagne ya bien bo salela promotion ya bien ndeti promotion o nga na ça les promotion moko propre au Congolais yebi ko ça la promotion ya boete Congolais yebi ko ça la promotion soki azo soutenir faire fois finga Fally mais nga no lianzi na changer les bino idéologie nazo changer les bino idéologie que pendant que nazo soutenir Ferré naza na temps ya kofinga Fally te naza misala au lieu de dire que vous augmentez les salaires des députés pour bakenda kokundela bango bibemba ça n'a pas de sens bota la bateau bobo mona ke bazamita mabe nous avons 500 députés 104 sénateurs et puis 65 ministres bongo bazwaka yango soki bateau bandimi kaka balongo la bango $10,000 $10,000 bakotika na ba 11,000 et c'est beaucoup d'argent na bango nyonso totalité na bango bakosala 669 personnes au sali 10,000 euros retiré bango fois 600 fois 669 pays et kozala chaque fin du mois c'est de l'argent frais na 6 millions oyo bomoni awo bazui 6 millions ba diviser ango par 26 provinces donc chaque province est kozala na $257,000 frais chaque fin du mois. Alors province a kosala ni na mbongo oyo province a koki kotonga des écoles par mois des écoles à $40,000 na ndenge biso toyebela ba école totanga $20,000 et kotonga école muto a contredire ango te des écoles techniques à 50,000 et des centres hospitaliers à 50,000 nga naza avocat ya ba médecin na yebi j'ai des amis médecins bazana ba centre privé na bango soki to sali pe ba calculer kokokata $25,000 te ce sont des centres hospitaliers de classe moyenne 5 puits de forage à 25,000 5,000 un site de divertissement à $50,000 fonctionnement bako créer une banque congolaise de développement et une structure autonome oye kosala makambo bako pesa ngo ba gouverneur te po ba détourner alors structure wane kozala na droit ya $20,000 chaque fin du mois pour na fonctionnement na bango alors province a kosalela totalité nyonso 235,000 soki olongoli yango na mbongo ba pesa ki province a kotikala na réserve ya $22,000 chaque fin du mois donc imaginez au moins chaque fin du mois province Azana des écoles techniques des écoles normales des centres et puis fois 12 ça peut faire combien on n'aura pas besoin d'un projet de 145 territoires pour construire le Congo les grands projets seront assurés par le gouvernement mais ça batubako respirer
Auto la mugana moni Ferrego la sold out. Na ese bino ke Ferrego la ça sold out. Na ebisa ki bino ke Ferrego la ça sold out. Les tout premiers artistes congolais de l'histoire. Depuis Wendo, ti lelo na bébé Madjabou, Ferrego là est le seul artiste congolais à faire sold out en 3 jours. 72 heures. L'histoire des records. Trop bando loba trop bando ça ba débat, mais avec conscience, boyebi que les gars, il est fort. Trop ça ba débat. Oh azana kantel, oh azana kantel. Mais boyebi que les gars, il est fort. Ça s'est jamais fait. Et ça les manna nous té na mboka o ça les mat. Artiste vivant au Congo, un artiste vivant au Congo, ça les sold out signé par la salle na Congo na ça les mat. Ah ba kosi biso na ba sold out, ba kosi biso trop. Ah na ba sold out izani sold out izage salle et donc salle est certifiée que tondi. Donc à ta place moko et égalité. Salle yango moko est certifié que tondi nde abengaka sold out. Donc, place est athée. À tout petit million, place est athée. On a ça les tondi guichet fermé. Nous avons un sold out. Sold out déjà que va moni ba te belé, mais l'espace est athée. Sold out déjà que espace est sili. À tous en nani, espace est athée. À tout que gosso mba billet na combien, espace est sili. Nous avons un sold out certifié. Place est athée. Tout est le monde en athée. Malgré ba ça ba débat ba kosibiso, à ça les sold out, à ça oh jamais. Ferrego là, les padres appellent Genève Arena, billetterie fungami lelo. Genève Arena na kata Suisse, billetterie fungami lelo. Babi biloko ezara na besoin ezara ebelete po ezara kitoko. Biloko pe ko mukie meza kitoko. Ba ko tiope biloko ebele meza bien te. Mais ba le biloko mukie meza kitoko. Bon comprendre. Au ko beta place à 50 000 places. On beta mo bien te. Mais mon tabeti 10 000 places et tire l'histoire. Bah oui, bah ça l'histoire na ba Zénith, bah ça la Mickey. Mais depuis oui, ça l'histoire on a tiré le ça les maté. Double Zénith et ça les maté. Ça la Mickey. Double Zénith et ça les maté. Mutalinga le kawera ke beta ngo triple. Soko lingo le kawera au minimiser salle qui ndo beta ngo triple. Au kokate. Donc le koza Mickey mizagu. Le koza munene. C'est qui bino ba Wario non amona Wario mayele te. Bonne koganga Nino boko me ba fanatique ba ya Nino ba Warrior bo to sikindeni Nino beti bo kalamite boko ma fanatique azola fera ko bomisa bino boko kufa bino ba Warrior boko kufa fera za champion d'Afrique fait muta déverger loko wana Adidas Arena makambu puis Genève Arena ça bino ba Arena bino beti pola ya salité ça ko tata na succès te loko te lo ba mkuti mais affaire non a beti talent ndenge zolo bam comprendre Nino ba Warrior Nina ba Warrior, tout ce qui a jaloux, ba fana kuita tantine fani liputa di capote. Ferrego la champion d'Afrique. Na waka Sony, ya bota mboka moko na garçon na bino bandali wana ya faux chanteur. Vous comprendre Ferrego la mota yamba. Et là on a Adidas, azo 4 ans on a sachet. Beaucoup m'appelle fanatique Zola. Nina ba Warrior, tout ce qui a Nina Betty. Bino nyo surtout faire ça la rabuna. To pesa bino da devoir maram tout faire en sala bobana lobelango. Bobana lobelango. Promotion Adidas au beau salon en co. Promotion à Genève Arena beau salon en co. Parce que bonne actualité théâtre te faire quand des bodem la popo talama. Na yo beta bino logo popo yeba gino bozaki ba Nina ba Warrior. To ce qui a bino ma wa ferré palzuria. Le 20 avril Adidas na sachet. Fali Poupa, tira bassemblé pour là. Qui semblant, et si Manatata Mkoloté. Est-ce que toi vraiment, tu te soucies des gens de l'Est? Arrête de me faire rire avec tes posts Yabouzoba. Premièrement, tu as fait 3 concerts. Paris, Londres, Belgique. Tu n'as même pas accordé 15 secondes de silence aux gens de l'Est. Deuxièmement, tu es un pote avec l'un de nos ennemis. On a vu en boucle des images de toi et Macron en train de danser à Kinshasa alors que personne voulait de Macron en RDC. Et maintenant, tu viens publier des photos du genre je suis congolais, je suis Goma. Non, mais sérieux, tu te fous de qui là? Bon, ton demi va poster dans tes armes à l'Okuta. Siko, à part écrire sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais concrètement sur le terrain? On a vu des artistes nigérians de renommée internationale accepter d'être brutalisés. Et certains se sont blessés
laissé simplement parce que l'armée avait osé Koboma la population injustement. Et toi, tu es incapable d'agir comme les artistes nigérians. Au moins, avec ta notoriété, cherche à bousculer les gouvernements quand même. Au lieu d'être là sur ton Instagram à publier, ils a challenge tes papas.